Beauté, balé balandi, on a besoin de tout dans la bino, dernier virage de votre émission, toi toujours dans le plateau, la biso, awa neto mesala, vraiment merci na nyoso, na ba oyo, ba landara biso, oyo ba benga ko ba komaka, merci na tout, vraiment c'est toujours un plaisir de retrouver bino na katia émission oyo bolandaka, lelo lisusu na plateau, la bengisi mfumu ya yimpie parce que makamba koloba ezali ebele boyebi mfumu ya yimpie yazali mfumu zaliki bakolo mabele mboka na biso bo bayebi spiritualité ya mboka na biso mabele na biso o bazali ko senga na biso bala mboka bala Congo tozonga na spiritualité na biso azali moko oyo alobela également mfumu boyebi prophète Simon Kimbangu bezali ba oyo balobelaka prophète Simon Kimbangu. Alors lelo to bengisi rapidement tout simplement parce que il faut koyeba que le 10 septembre 1921 Simon Kimbangu a prophétisé qui donc par là qui sur l'émancipation donc il y a l'homme noir alors bah qui mutumuindo akoma mundele akoma noir c'était donc l'émancipation donc il y a peuple noir bana bilaka bana bakobima bakokende bamboka bapaya bakoyekola minoko na bango bakozonga na Afrique pour kotombola mboka na biso ezali prophétie ya Simon Kimbangu te na le 10 septembre 1921 l'autre Kalaté Tozokoma le 10 septembre 2021 donc ça fait 100 ans donc centenaire donc il y a prophétie il y a Simon Kimbangu les autres allaient pour la méga tout dans fond il y a un pied sous qui professionnel qui ça parce que tout le monde a tiré l'eau et là on a nous avons la tête tout le monde a chinois bah toi la boka na biso pour ça que mon am boka na biso commis na maboko ya bapaya ba chinois ba commis ko zo mabele na biso place ba chinois bazali pas beaucoup de photos ya so ba chinois toujours comprendre était est-ce que prophétie à Simon Kimbangu et ko ça fait déjà 100 ans ngoyo centenaire tout ça ko fêter na mbula bon d'abord vous voyez un pied matondo papa limia matondo bandeko bayenge na bino bansolo sako bana somi mboka Congo Losako na bangali ba mbuta zamani ba kengeli mboka ba kapita bandeko banso bana bilaka ya mokili mobimba ba yenge na bino banso. Voilà, c'est un plaisir à écouter dans le sous fond ya yimpie. Je crois que émission dans tout ça la bandeko ba benga kabele. Je crois qu'il va toujours mituna kutuna ya ba senga to zo le sous lelo parce que magamba kolobezali ebele mais dossier lelo zali ya makasi sur prophétie ya Simon Kimbangu le 10 septembre comme le en 1921 dans quelques jours toujours également le 10 septembre 2021 donc centenaire il y a prophétie wana mais tout le monde est là qu'on a nous ils ont kokisa matin moto moindo ali toujours esclave surtout dans boka na biso moko alors naza ko pesa yo maloba est-ce que prophétie wana ko kokisa mafumu ya ipi matondo ya yamboto ko banana ko limbola Mundele azali nani Mundele elingi koloba te mutu oyo azali loposo pembe Mundele ezali tango bango bayaki ba colonisateur bayaki ko coloniser biso ko dominer biso spirituellement et physiquement ko conquérir mabele na biso ko occuper mabele na biso bango balobaki bango nde ba modèle bango baza ba modèle biso tozali ba singe donc tango salaka epai na ye akobenga yo ou bien oye na territoire oye azali ko diriger ba kobenga akoyebisa na bandeko na ye ako présenter biso baindo comme ba singe na c'est mon singe oye azali makak na ngai donc ye c'est la colonisation ye yango etikali poto ko corriger ka ba mo ebele to lobaka o to ebaka te to kokota na makambu ya prophétie ya mvuluzi Kimbangu kasi il faut batuna ba comprendre makamni to zokoloba compréhension de ezalaka eloko ya mutuya donc bango balobi bango baza ba modèle biso toza ba singe yango moni tant to ça qui mission o uta koleka na bi motema mabe na biso uta na likolo ya kibumbu donc ba nègre de la maison bango pe ba komaki ko utiliser terme wana moni nègre de la maison boy ba salelier ndaku na kati ya lopango ba salelier annexe yaza soki ndaku na bango ezui ndaku ya maître na bango
ezui moto bango balobaka ndaku na biso ezui moto yango bomoni exemple o esalamaki Charlie Hebdo o esalamaki na France tala siko ndenge bango nyonso tu bakendaka po nani po ndaku ya maître na bango ezwaki moto mundele yango bango babengi bango mundele comme modèle mais na motuna oyo tuni na bokuse tokoloba boye mawonsono sima vanga nyonso oyo alobaki ekokokisama pe ekosalema liloba moko te utaka ebimaka na munoko ya mpungu tulendu ezonga na munoko na ye sans ke ekokisama biso toyaki kokuta Kongo esi esalema kasi Kongo ayaki kokuta biso te mabele ya Kongo ayaki kokuta biso te yango tolobi pona malakona ya mfumu mvuluzi kimbangu totalisa bino ete ekokokisama mawonsono si mavanga nyonso oyo mpungu tulendu alaka pona Kongo alobela pona Kongo akana pona Kongo akanga na likolo pe na se pona Kongo maso eko kokisama na kosenga tozwa ba Bible na biso po totalisa bino ete makambo wana ezali na kati oyo nazoloba oyo tozokoloba sikoyo tant que mfumu avec pouvoir providentiel tokotanga yango na kati ya Bible pla esika oyo tokomona ke biso nde tokokoma ba modèle na mokili soki tosali tolandi mbela na ye na Esaïe chapitre 1er verset 2 po verset Bible fond na tangu ya biso tozalaki po ba pasteur na ba prêtre ba esimati tolobini toyaki kokuta Kongo yaki kokuta biso te biso ba mfumu nde tozalaki na ba sage biso ba mfumu nde tozalaki kote ya Bible toyaki Bible ezali ndenge zakana ezalaka histoire na biso l'homme blanc a falsifié yango pona akoma na supériorité sur biso mingi makambo ezali wana pe totalisa bino ke eza makambo oyo ya biso bamfumu batokoma totikelaka bakoko na biso batikelaka biso po ite toyeba lolenge ya kotambola buku ya bomoi bango bazwa ba falsifia makambo ebele mais makambo ebele ezali ya biso tozwa Esaïe chapitre 1er tokokota na verset 2 pour premier verset ezali falsifié pour la suprématie na bango verset 2 donc Esaïe 1 verset 2 oui ciel écoute terre prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Matondo. Soki tozui, tolobi boy. Vous, laissez écouter, toi, terre, tends l'oreille. Et l'Éternel parle. Qui parle? Quel Éternel? Éternel wana tuche fumu mvuluzi kimbangu. Alors comment ça? Qui nous parle? Comment vous fumu kimbangu? Po na uti koloba awa biso toyaki kokuta Kongo esi ekelama. Oui, salima oui Bible bima avant. Bible ezali non bino kansa ngimbangu ayaki ayelo lobi awa. On parle de l'Éternel Dieu. Tokokota. Na yebi eza pasi mingi pona ba profane. Pona batu oyo ba miyebi te. Yango to baka problème pasi na biso ndengo lobi bazo beta biso ba fimbu ba paya ba komi bokomona eza na kati ya Bible, hein? Et kozala pasi mingi po
moyindo soki olobi na ye vérité na ye bakoki koboma yo même pour la vérité na yo. Malcolm X alobaka mo. Donc j'ai nourri toko cha place ya éternel, toko cha kombo ya fumu mvuluzi kimbangu, place ya Israël, toko cha Congo pour Israël ye akeko so occuper mabele ya bato kuna toko cha Congo tokoti na faut binomo otina ndenge na yo, c'est ça que doit dire na chena ndenge na ngate eza buku eza makambu oyo bango bayiba epai na biso nde bakoma yango omoni entre bango ba contradiction ezali ebele. Jean lobaki boye, Matthieu lobaki boye, Elik lobaki boye, to yoka to interprétation dans les années, interprétation dans les années était Israël to chayango Congo. Congo ezali source de l'univers. Congo ezali likabo libonza obobaka don ya mpungu tulendo apesa na mokili. Boza komona ndakisa bango nyonso tu ba économie ya mboka na bango etelema pona mabele ya Congo bayaka kopie ba or banda kala ba or nde mutu ezalaka économie esimbaka économie ya mboka baya ba pia ba chana ba banque et tout ça. Mais mpungu tulendu pona ko talisa ete makambo to koloba ezali ya biso Congo ezali source de l'univers et pas na biso kutu to chaka yango na banque te po to kogiba yango nulle part. Mais ezali na ndenge ya kosakana te oyo lelo mokili mobimba bakomi contre biso pona babundisa biso. Congo ezali libonza oyo mpungu tulendu apesa biso. 3. Le bœuf sait bien à qui il appartient. J'ai nourri les enfants, je les ai élevés contre moi et ils sont révoltés contre moi. Au moni ba révolte, au monde dengo lobby, ne bandelikaka. Obi mais non, ah oui, komimboy, komamiboy. Donc tu s'est révolté contre yé. Contre nani? Contre Nzambe mpungu tulendu, contre Motinda Minabiso, contre Sauveur Nabiso, et pourtant ezali don ya mabele Nabiso. Tala lelo toko kende tozo sani tozo kufa na nzala. Or mabele wana nini ezangi na mabele Nabiso, nini ezangi tozali na nyonso bomitu na sikoyo o foto luka solution ya ngoyo toza koloba. Nini ezangi na mabele na biso oyo ba chinois basambelaka Jésus, basambelaka Bouddha, basambeli Bouddha po ayaka na mabele ya Congo akoma riche, akoma kobeta mwana Congo fimbo, abeta yo fimbo mikili ba américain ba nani ba carbone bango yaka ezokita ezokozwa. Mais biso toza komona ezolekela biso na misu, toza kokoka ko maîtriser te pona nini po to se révolta contre mpungu tulendu. Quand on parle de se révolter, tout se révolter dans le sens ni topesa mpungu tulendu mukongo tokanga bakoko na biso bandoki soki lelo oyo zela bolimbisi d'abord na minoko na biso mboka tozali lelo soki okeyo tu na mwana alobelo kimbala révolte na biso na oui révolte to se révolta contre nyonso comment mais avant révolte na biso donc yokansi Congo avant révolte ozoloba wana o avant baya ba minde baya pa na biso matondo pour ici comment déjà ils ont écrit la Bible ya Nzambe makambo parole de Dieu comment déjà avant comment ils ont attribué on la makambo ya colonisation tout ça ya pour au monde vous a passé pour na kufungola ba tout cerveau. Oui parce que zela na kendina. D'accord. Congo ezali paradis sur la terre.
nyonso ezali na mabele na biso. Congo ezali mboka oyo ya liboso tant tolobi paradis. Donc mboka oyo ya liboso nzambe akela na mokili. Balobi nini? Bolobi l'Afrique est berceau de l'humanité. C'est-à-dire muta liboso auta wapi? L'Afrique. Oui ou non? Oui. Berceau de l'humanité, oui, l'Afrique. On dit minga. Lokola tozali batu ya liboso oyo pour mutulendo akela na mokili pe tozali batu ya liboso oyo tokotisa mabe na mokili. Nde etumbu na biso ebanda wana. Etumbu na biso ebandi lobi awate ya 14e siècle bobandi na mokili na calendrier Grégor oyo ebandi na l'an 0 non mokili ebanda avant wana tozali berceau de l'humanité elingi koloba biso batolobi te yom tolobi ke le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité lingoloba mutu ya liboso au esika mutu ya liboso auta esika mutu ya liboso auta esika pe mabe ekotaka omoni etumbu na biso ebandi lelote ebanda uta kala mais Congo alingaka ko revoir histoire na yete yango pasi wana eyaka kaka kozongela biso matondo. Le bœuf c'est bien pour toza kende tanga ya misatu na pesio ngala ko verset 3 versets. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas d'intelligence. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Parce na biso yangoana. Makambo o ya biso to miyebi na biso te. Tant mutu miyebi te. Intelligent bon mayele na ye ezabwanya na ye. Ezapi tant mutu ayebi spiritualité na ye. Tant mutu ayebi spiritualité élevée ya mabele na ye. Yango wana bwanya o tokoloba. Est-ce que toza penza na ngam tu na robite euti na nini na buku ya bomoya? Tellement les interprétations là yo parce que Bible là on parle d'autre chose. Yo ozali nanu ndelendombe. Donc inazo kotalisa ozali boso ya. Te bato bazola la biso. Oui, na yo toko bandana. Oui. Na yo. Donc yango to baki alobaki mutu munda okoma modèle. Oui. Ndele akokoma mwindu. Soki tolandi oyo toza koloba awa po kaka na Bible wana ndenge bango bakomela tangu tokokota tokoya mukolo mususu tokolakisa ba contradiction oyo bayibaki omoni vuluzu kimbango alobaki nini botangaka yango mikolo nyonso bokanga muyibi kaka na eloko oyo ye ayibaki yango naza kotalisa bino bwanya oyo ye azoloba mon peuple mon peuple. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Là, c'est Israël, on a touché Congo. Donc, on remplacé d'accord. Touché Congo. Israël, ça, en 1848, Bake Baboto Limboka Bato, occupé Palestine Kuna. Touché Congo, place Tokoloba, Tokokoma, modèle, na Katia Mokili. Pour Israël. Baya koyiba nyonso epai na biso. Intelligence wana tozangi. Est-ce que ça lokuta? Tala pasi oyo tozali na mona mboka. Mboka ezali na nyonso. Nyonso nde tobaki mokili ba mboka nyonso etambolaka na ba banque na bango. Ba banque ezalaka ba billet oyo tomonaka te ezalaka ba lingot d'or ba kitana bino oyo bobomba. Yango nde ematisaka économie ekitisaka économie so bozana ngo ebelete ndenge kusama mais siko epai na biso tozali na nyonso oyo passe côté libiso ezali sur manque d'intelligence mais tant beaucoup moteka soso ma mais oui bapesi bino mboka bozali na bozala ba chinois lobi ba chinois ba osana
ba Rwandais batongi mboka na bango bakozwa ngo wapi bosiko ba mkitawana nyonso bakozwa wapi epai na biso ba américain ba avion ba cargo na bango ekitaka bokene na est bokomona ba avion ezoko décoller ezako mata ndenge nini biso moko tokomi bana na biso mwana ya 4 ans akomi na libanda azokolokota biloko ya kolia mwana ya 6 ans azosala ki ndumba mwana ya 6 ans est-ce que nyoso wana bolimbisi po motu mwindu soki oyebise vérité na ye aza capable oui aza capable ya koboma yo yango tokoloba malembe po motu mwindu amiyeba tozali na nyonso tokomi tomate bakomi koteka ya kokata tomate mafuta mbila etondi na mboka tala bakoteka mafuta ndenge nini soso bakomi koteka ya kokata et pourtant toza na étendue toza na 80% ya terre arable bakomi koteka soso misapi misapi ya soso ya makola soso et nyonso oyo tozoko vivre papa lima bandeko baza kokufa na banzela ya mai pona koya poto bandeko na biso bazoko kende kosala kiboyi na Sénégal kiboyi na Congo ya ngambu ki sentinelle na Cameroun tala misala tala pasi tala boale na oyo nyonso tozana yango bato mosusu Rwanda Kagame lelo akomi kotia mutu makasi même na ba occidentaux bwanya wana ya kotonga mboka na biso nde yango bakomi na kati ya Bible tozana yango te soki tozala na bwanya wana tolingaki bwanya wana ezali bwanya ya koyeba kotambusa mboka ya koyeba kokamba mboka ya koyeba kotambusa mokili ya komiyeba kotambola koyeba identité na yo bwanya wana tozana yango te tokenda koporte bakombo ya batu biso nde toporta yango oza komona pasi na biso bwanya na biso ezande kozanga mayele ya kibomoto oyo papa moni tango akala ezalaki na mboka soki mobali oza mobali obali oboti oza na foyer na yo mais oza okoka oza irresponsable moni kozanga bwanya ngwana irresponsable. C'est pourquoi ce n'est pas le premier intelligence. Oui. Donc l'intelligence ça n'a rien à voir sur l'inconscience du peuple congolais. Parce que tout ça qui est la fois passée, on a qui problème aux miné biso congolais qui mouté mamabe. Mais oui tu vois. Voilà. Donc c'est pas intelligence mais c'est plus mayele ya bomoto. Mayele ya bomoto sokoza na ngote. Place au intérêt commun parce que c'est plus l'égoïsme na salaka yanga na yiba parce que batomel bazali batu batangi bazali l'intelligence a développer mboka pezali ba théorie pezali mais on ne met pas ça en pratique parce que conscience exacté amour du prochain exacté amour ya mboka yala pa matondo pour rejoindre la compléter kaka oui parce que dans parler sur l'intelligence ce n'est pas tellement l'intelligence mais bon moto donc mboka na biso lelo o soki tozoko vivre na pasi mama yemo kendo tala hôpital ndenge koma bambeto ezate salité tout ça donc tozoko keloko moko te bana bakomi komela ba drogue po abosana souci eleki abosana souci désespoir ekotaye po tozangi bakambi oyo bazali na bwanya ya kokamba mboka matondo. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de crimes, race de malfaiteurs et... On l'a versé ce soir. 4. Oui. Total amour. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée de méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël, ils ont fait volte-face. Ils ont abandonné notre Éternel Mfumu Kimbangu. Bon. Ils ont méprisé
toujours kende kozala mbambu te po ozoyeba siko vérité na yo mais oyeba bomoto na yo kati na mokili siko kokoma modèle omépriser bakoko na yo mpo na nini omépriser bango to baye koyebisa yo ke bakolanda bakoko na yo lisusu te kata balien na bakoko na yo et pourtant nzete nyonso etambolaka na baracine na yango bino sikoyo bino bakretien boye kokabola bamabota bolobi ke o non tatano aza ndoki kokende pa na ye te aya kutu epa na yo te mama na yo aza ndoki bamangomba bokeli bokaboli bato bolobi ke groupe de réveil oye ko bebisa makao mais ce n'est pas le chrétien baza monter on prend l'amour tout ça on peut pas rejeter je suis venu pour disperser des familles nkolo eza na kati ya bible tokoya égrégore tokoya est-ce que makambo balobi eza lokuta to méprisa bakoko na biso yo misisa na yo okata yango okotambola ndenge yeso mona misisa ya paipai misisa ya nzeta mbile esungi yango ndenge yo moko olobaki mbala elekaki obaki nyonso tu esalaka nini ekutanaka na se est-ce que o mosusu akosea mpo baye koyebisa biso totika bakoko na biso baza bandoki tolanda bango te wapi bwanya na biso tokoloba intelligence tokoloba bwanya yo baye koba les saints d'Israël Israël basala yango na 1948 Israël oba kosala mabe kati na mokili koleka eza banani eza bango te biso tolobi to remplacer Congo na kati ya Bible. Mais il faut tout ça la Bible à Congo alors. Eko koma. Faut ça la Bible pour parler parce que papa limia eko koma ezali biloko oyo bayibaki bayaki koyiba ngo epai na biso soko tikelinga tant okomona penza ke bayaki ko faut quand même la compléter quand on la tika o kende bongo te pour me bato wala na biso ba ko ozana raison pour tozako ozana tiki ota o avancer ozana na raison pour mutu mundu soki olakisi vérité na ye ki bomoto na ye ki bwanya na ye mayele ya bomoto aza capable les problèmes d'aller boy moni bon peut-être pratiquement beaucoup kende olobi baye kolakisa biso nini ba saint d'Israël uboyango ils ont méprisé tenga problème na oboya tenga problème na ezali yo ba place ba commis Israël zo tia Congo oui ba place yo nini yo olobi éternel c'est kimbangu oui po bayaki ko qu'est-ce qui te permet à parce que nous sommes soumis par bango koloba bakota na bango toza minoko na biso akimbaleza kianze ezali kiyakeza kisuku eza kingwande ezali kingombe ezali kingwaka ezali kiyombe kiteke kisengele kipende toza na minoko ya minoko mais tozali soumis toboyi yango tondimi omoni acte de soumission omoni bobandeko bomoni acte de soumission ça fait 136 ans document oyo ezalaka epai ya ba belge document oyo tozalaka na yango te yango oyo tozali kobunda mvuluzi alobaki bana na ngai bakobima omoni soumission yango tolobaka balangue na biso tobi soumission yo na mboka na bino non mais na biso yo moko tozoloba lingala eza ya monoko nene quand tosala émission tosala monoko tosala français te tosala na français te soki na Congo bazoloba lingala ok place ba chiluba bazali bato soki na ba village ba rodo français te ba iba français te ba langue ya mboka na biso mais soko oyebi français te ba obengo zoba administration na bino ezala na lingala na français ezala na chiluba ezala na kiyombe. Pourquoi? Parce que nous sommes soumis. Yango, soumission. Yango, bomoni, tozana ma belle pays, les plus regorgés des normes. D'abord, ils ont une nation à la dimension d'un continent.
régorger na ba énormes ressources tant naturelles qu'humaines, mais la plupart na biso tozali ko vivre na misère noire indescriptible. Ba force vive de la nation batu oyo alongwe na tongo akei musala sali azali na lifuta te, bazali ko futa ete bana pona ko survivre, bana babimi na libanda, bana babimi na balabala, bana bakei ko yiba, bana bakomi bashege, bana bakomi bakuluna, mwana ya 8 ans, mwana ya 7 ans, mwana ya 6 ans azali koteka nzoto na ye po akende koleisa baboti na ye. Bandeko, est-ce que bozo bolimbisi penza so tozwa tokoma na mayele ya bomoto? Est-ce que bozo mona ngweza normal? Soki tozalaka na bwanya ya bomoto, mayele ya bomoto, intelligence oba oba, mon peuple n'a pas d'intelligence. Est-ce que ça makambu ya lokuta? Indien assemble la bazaraso ina sans combien de dieux. Basambe la Jésus te baza ba chrétien te. Azo sambe la ba dieu na bango aya na mabele na yo. Aya kokoma riche. Azwa yo obanda koteke la ye le kaye. Obando teke la ye mai. Mais parce que tout ça yango ezana kati ya beaucoup ya bomoi. Tolobi bien Bible ezali na makambu ya lokuta ebele ezali falsifié, mais mingi oyo ezali na kati euta epai na biso. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Bolobi yango l'Afrique wana pe kombo nango pete. Afrique ezali kombo ya général Léo Africanus romain o bayaki ko conquérir Égypte. Constantin parti à l'ikolo nde bapesa biso kombo na ye, mais bukagami na biso nyonso soumission yangwana baza ko batisa biso ba kopesa balongoli yo kombo ya bakoko na yo yango yo aolobi mépriser les saints d'Israël nga toche mépriser nga ite toche mépriser na nguya bakoko na clairvoyance na biso bafumu po tolongwa na bohumbu oyo une fois pour toutes, tolongwa na humiliation oyo tokota, tolongwa na maltraitance oyo tokota depuis la nuit du temps, to mépriser bango, to continue, to combien à 5. Et ça combien de versets parce qu'il y a monnaie. Et ça on l'a na limbola, ce qui boti kanga temps, ce qui omozani kamba ko contredire, ou contredire 5. Tolobibo. Peuple congolais azali peuple moko atiraka leçon te na li passé na ye. Combien des élections oyo biso to sala na mboka na biso ba élection wana emema biso na nini? Combien de fois ba politiciens ba bimisa bato na balabala ba boma bato makila ya bato etanga opposant akopesa bino discours ya kafu soka koti na ebonga, opposant ko sala lisusu mabe koleka oyo azalaki liboso wana. Combien de fois il y a 20 ans d'ici, est-ce que même Satan andimaki ke Kagame akoya na Congo na stade boyambiye bobeteliye maboko bana Congo oyo ba telemi contre ba crime nyonso oyo Kagame sala? Kaka peuple, mon peuple oyo azali na intelligence to eza na kati ya buku ya bomoi afingi ba oyo ba telemi na massacre oyo nyonso na mabe oyo Kagame sali na mboka na biso bafingi ye. Yo nani oboya Kagame? Est-ce qu'il y a 20 ans yemoko Kagame andimaki ke akoya na Congo ba peuple Congo akobetela ye maboko na stade? Bomoni esika tozwaka leçon te enyoso wana ya ngoyo toza kotanga na buku ya bomoi. Tokoti Narcisse, de la plante de pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Est-ce que ça makambu ya lokuta?
kobanda bakonzi na biso ti peuple ya suka biso toza bafumu totelemi pona bilamba na biso ya motane elingi koloba tobatelaka bino tobatelaka mabele tobatelaka makila wana. Est-ce que makambo oyo eza lokuta? De la plante au pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni nettoyées, ni bandées, ni soignées avec de l'huile. Passi na passi. Tala kufa ndenge komi. Kende na Facebook. Kala na Facebook, tozako tchaba photo. Mais lelo ekomi kaka. Na perdre mutu. Bibembe na bibembe. Passi na biso. Les pays que vous habitez est désertique. Vos villes sont détruites par le feu. Vos campagnes sont ravagées sous vos yeux par des étrangers. Désertique, ça c'est pas nous ça. Par des étrangers. Hein? Les pays désertiques, ce n'est pas nous. Hein? Comment ils appellent désertique? Mais Kitanabiso, tolobi te ke Congo ezali awande tolobi tozo limbola po okoma modèle na mokili. Tamba koloba na biso boye. Et biloko na biso zo kokende sous nos désertiques, c'est-à-dire toza kozanga eloko ya kolia. Mwana ya 4 ans. Mwana ya 4 ans, c'est spirituel. Mon makambo to koloba papa limia. Oza liboso ya mfumu. Makambo to koloba eza makambo ya kipeve. Eza makambo oyo biso totambusaka mokili. Soki tozali na pasi lelo po toboyaka kotambusa mokili lolengo oyo mpungu tulendo atindaka biso totambusa mokili toboyaka kozwa elembo ya mfumu kimbangu nde tokoti na pasi oyo yango toza kopesa mateya po ngonga ekomi musika te na kokoma pe tokolakisa bino ngonga ekomi musika te tomoni pasi wana désertique donc tozangi na biso na biloko ya kolia mutu aza kotinda soda aibisi avandi boye azui munduki ne aibisi mama chama ya fufu na kei na ke ko treze na biso to ba ko treze na ke ko treze aye na kwa na munduki talibo oleki ozana a treze yo azui mbongo akei ake kolesa bana na ilipamboli nini oyo bana wana bazui ozui munduki so pe mutasali mwani ni obeti masasi obotoli mbongo donc tozali na passe soki totangi totanga tokende nde tobi to remplacer Congo na place ya le pays Congo toche yango les sources de l'humanité. Tokomona mboka na biso ezali mboka ya makamwisi balobi yango bien ezoleka sous nos yeux ba tala ba camion na ba camion oyo eza kobimisa ba minerai na biso mais biso toko kufa na nzela ba Maroc to kufa na nzela ba Grèce ba nzela ba Turquie na ebale pona ko koluka ko survivre to kende ko sala na misalo tokoki ko sala te pona nini kitana biso eza koleka biso miso ya kufungwama tokei totangi ti toye kokoma na 11 total awa na 11. Vous les chefs Nadiziza, vous les chefs de Sodome Tochango, vous les chefs de Congo, écoutez bien ce que dit l'Éternel Fumu Kimbangu. Vous peuple de Gomorre, peuple de Congo, écoutez bien la loi de notre Mpungu Tulendo. Que peuvent bien me faire vos nombreux sacrifices? Papa Limia, Bande Kobalandi, Mbela eleki mbeka. Mbela eleki mbeka. Bolingo mibeko pe misala. Biso yo okei otiki batu na pasi bazako violer ba maman bazako kaka ba soda ya biso kaka ba politicien ya biso bazana ba groupe armé na bango oyo ezako sala ba massacre boyebi yango très bien na este ya mboka na biso ba assassinat
na Kinshasa wana soko lingi otelemi oloba ndenge to koloba boye ane reza kozela ok kuna ba bomio bomoni bino moko na epa ya numbi wana ba biloko ezobima ba conteneur pardon c'était congélateur bino moko bomoni oyo bandeko na biso ba osala. Mais combien de fois bakei kosambela na stade de martyr pour na kosenga nzambe? Je crois basala yango 2 fois na tango ya Kabila basala kango basangana ka bango nyonso tout l'église nyonso bakendeki kosambela. Est-ce que bozwa kinini eza na kati ya Bible? Na tango ya Félix Tshisekedi asangisi ba pasteur nyonso bokendeki kosambela bozwi nini ememi mboka na nini eza awa na kati ya Bible? Que peuvent bien me faire vos nombreux sacrifices, dit Fumukimbangu, car je suis rassié de holocaustes et de béliers et de la graisse des bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir au sacrifice des taureaux, l'agneau comme des boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Bino batu botiki batu na pasi na boale na nzala na minyoko maite courante et pourtant tozali na mboka oyo bibale etonda towe kozanga maite bamboka msuba koya lelo ekokoma na guerre de l'eau biso tozana ngo tozana ba barrage mais bokende na bamboka ti lelo banda Congo banda bamboka msu kinu lelo oyo bazana lotili kite. Est-ce que makamwana na kosi papa lima bande ko balandi so ina kosi na ba village na biso pona ni to ko bima ba village to ko ya na ba ville mais lelo oyo soki to komi na Bwanya ya kotonga bamboka ba village na biso ba été le koti to changer pe système d'éducation to changer système scolaire na biso to che éducation ya ba valeur na biso en avant to che éducation ya culture na biso ya ba tradition na biso ya ba coutume na biso to boite koloba minoko ya ba kota ba paya eza ba cours de langue awa tozali na poto esalemaka otangi allez olobi osala no cours de langue ok otangi oza ko privé batu na mboka muta obeta ba kilometre na makolo nzoka tolobi nini na banque eza esika oyo ba bombaka biloko ya valeur ba bombaka ba lingot d'or ba diamant na bino biso kutu banque na biso ezali na se ya mabele oyo tozana ngo à tout moment soki tokomi na Bwanya ya kotambusa mboka na biso lolenge oyo mpungu tulendu alingi tozwi bilembo ya mvuluzi Kimbangu bandeko ata bokoboya maloba oyo nazoloba me makanisi oyo pe bokoboya yango po tozali batu tokoleka soki totongi mboka na biso tobandi na ba village toche ba route toche ba autoroute toche ba tram toche ba train toche ba métro tozali na capacité ya kosomba même 500 avions selon ba lingot d'or na biso tolobi bo tokosomba autant. Est-ce que vous imaginez que na mboka na biso tozozanga compagnie d'aviation oeza na ba avion na roba oeza na ba avion valable toza capable ya koloba na bankita. Donc Congo, les sources de l'univers, toza capable na ba or na biso na ba eten na biso na ba uranium na biso na biloko nyonso tozali nango. Bwanya o to koloba na kati ya buku ya bomoi malgré tout eza falsifié, histoire na biso eza volé bakoka yango bien te yango bomoni ba falsifié à contradiction na contradiction. Mais soki tolobi ke to somba ba train tozui uranium na biso toteki tolobi ke province nyonso il faut azala na 20 trains 30 trains mapinga na biso il faut to équiper yango uranium ezali epai na biso tolobi ke oui tokozala siko bombe atomique mboka oyo komema wana totoke na musuni pona molimo nyonso pesamela biso
mboka oyo ko meka to ko frapper yango Iran ou boko ba Iran Charles d'Iran zalaki na France azalaki na France au sukola ba mituka mais tango PV na bango kitelaki ye Charles d'Iran salaki nini Charles d'Iran omoni biso ko toza na chance lelo ba YouTube ezali toza koloba toza koteya mais ya azalaki koteya na ba cassette eza kotambola na bamboka nyonso lelo kende nani azokomeka Iran nani ba américain bango wana bomonde ba frapper bango oyo eza makambo oyo basimbi ya Congo donc toza capable ya kosala ba hôpitaux na ba village na biso ba hôpitaux ya minene toza na ba matière nino ezange pa na biso matière mon côté eza pa na biso pona kolakisa ete omoni nayebi eza likambo ya ngonga to bando ya muke pona kolakisa ke bakozala frapper eza pe kaka na kati ya Bible. C'est pourquoi l'Éternel Mfumu Mvuluzi Kimbangu Mfumu Mvuluzi des armées célestes pour makamu si oya sala na mokili mutu mon côté à salango au sécu ça plus de 144 morts nani salango mutu mon côté les puissants Congo vous déclarez ceci malheur à vous car je me débarrasserai de vous mes adversaires je vous ferai payer pour vous mes ennemis. Oui, vous continuez en haut. 25. Pour binumoko. Boyoka binumoko pe botanga. Ezala teke ngai kaka nazotanga. J'ai tout. 25. 25. Non, le 25. Voilà. Je porterai de nouveau la main contre toi, je te débarrasserai de tes impuretés comme avec de la potasse et j'éliminerai toutes tes pousselles de plomb. Continue. Je rétablirai tes jutes tels qu'ils étaient par le passé et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice si tu es fidèle. Ingeta, continue. Sinon, sera racheté par la droiture et ceux qui s'y conserveront par la justice. Mais la ruine atteindra en une seule fois le rebelle et le pécheur, et ceux qui abandonnent l'Éternel disparaîtront. Mais bon, moi je lis. Place. Esika Otolobi. Mawonsono si mafanga boyeba ete mutu nyonso na prophétie na yalobaki mboka nyonso oyo etouché mabele ya Congo ekozala frappé mutu nyonso oyo ayebi akoti na complicité na batu oyo baza kotangisa makila ya peuple na ngai bamboka wana nyonso lelo boza komona bakomi kobetama na ba catastrophe naturelle oyo bango moko biso te bolandaka ba information bazo kobenga ngo ba catastrophe naturelle historique bamboka na bango ba foyer ya moto ekomi kobima ekomi kopela bandako ekomi kokoma ba braise ndako eziki ekomi makala tomoni yango ezosalema mvula ebeti Belgique bisiko bayaki ba toyebisi bango soki nayebisaki roi nayebisaki bango a nayebisi bakonzi na bango soki bozongiseli biso indépendance kimpwanza na biso bafumu te pour mabele wana bazwaki yango epai na biso bafumu bayaki kokosa bakoko na biso poto kata baliena bakoko na biso bomoni ba signature ya ba oyo ba mindele ndombe oyo ba signaki
1 2 3 4 5 na bango moko ba mindele ndombe ba signaki soki bino bana Congo bozali koyoka te bamboka oyo ndenge e ba calamité surnaturel tokomi kobeta bango biso lingenda na biso nde munduki na biso bomoni bayaki pona kosukisa bayaki na basali arme d'extermination massive COVID-19 basali yango ba chinois basali yango pona baya ko coloniser biso pona baya ko kipe mboka na biso en collaboration na ba précipité ya monde de ténèbres arme na biso yango et frapper bango bayaki nango ba panza yango ndenge ba panzaka Ebola basilisa biso po bango colonisation na bango ezali sans pitié mais munduki yango ezongisi esika outi bango moko na ba télévision oyebi bazali kolobake na Afrique na kachopa nde batu bakosila ebele me bomoni ndenge ezongeli bango nyonso wana eza na kati ya buku ya bomoi matondo. Voilà, Fumu il y a un pied au Tuyambilelo, je crois qu'il fallait qu'on puisse temps à exposer penser naïe par rapport à la prophétie à Simon Kimbangu. Mais il y a quand même Kimbangu te biso bengagae mfumu mvuluzi Kimbangu po biso za ba mfumu kasi azali mfumu ya ba mfumu ya mokili mobimba mvuluzi ya ba mvuluzi ya mokili mobimba matondo. Voilà, donc il y a des choses à dire parce que tant que tout le monde a posé une heure de temps, surtout contre les sous la bande. Je vois prochainement, il y a un petit peu parce qu'il fallait quand même petit la sous la prophétie parce que bon, on n'a pas tellement expliqué ça dans l'émission Oyo, mais au brosser d'abord tableau mon sombre, la situation en Boukalabis, au tout basi bayebi. Donc on a présenté comment est-ce que tous allez vivre dans la difficulté alors que tous allez le surtout brosser en gros, mais et sous-quitté. Donc en fait, dans la fin, il fallait quand même tout yéba, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette situation et comme à la souka parce que pour comme à la souka ils ont 1 minute quelques secondes oui to landa mbela na ye akotambusela mokili bolingo mibeko misala biloko wana misato pe to cha elembo la fumu mvuluzi Kimbangu liboso nde bokomona po etika nango lisusu. Voilà. Tamula été fin na bango et commis. To bango balobaki en fin du monde. Oyo kaki Macron alobi ke ils sont en guerre na biso. Ingeta. Bitumba oyo toko bunda to yebi même ba mabota na biso. Même baninga to kola na bango to tanga na bango baling babundisaka biso basepelaka tendenge to bundaka mais to kotika te po to zali ba oyo alobaki bana na ngai bakobima bakotambola mikili na mikili bango nde bakozonga bakoya kotonga Kongo soki to tongi Kongo ezali esengo ya yo na ngai ezali esengo ya ngai moko te na libota na ngai toza batu tozaka na temps totika rapé mokili oyo matondo. Merci en tout cas Fumu il y a un pied na message je crois qu'il y aura des commentaires par rapport à un message naïe mais bon voilà donc ezali oyo alobi bulandi yango na bokebi c'est vrai que situation mboka na biso oyo a présenté ezali effectivement na mbeba makasi o batu bayebi je vois côté peut-être des bateaux oyo kotungisa batu mingi ezali interprétation ya Bible par rapport à oui, parce que même Malcolm alobaka yango abaka mutu mwindu soko lingo koyebisa ye vérité ayebi vérité na yo na ye akoki koboma même yo. Voilà, ça on l'a compris. Merci en tout cas Fumu. Merci Fumu. Il y a un peu pour le message d'aujourd'hui. Tout comme la souka cette émission Balandi. En tout cas prochainement avec Fumu, il y a un peu pour poursuivre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais par rapport à temps, parce qu'on peut pas quand même aller au-delà, il y a 1 heure du temps, c'est comme un peu assez long. Tout comme il y a un souka pour la lélo, mais on te rejoint l'ango. Prochainement Fumu. Merci en tout cas pour notre Fumu. Matondo. Merci, à très bientôt. À très bientôt dans le site Tabiso de Village. Merci beaucoup.